Zamba la kisinga ke na Amérique, na Europe, na Asie, na place mbele en Afrique qui mati lisusu makasi parce que ceux qui prophètes prophétiques azali na minute bolinga ozala na guerre na est. So tali Nigeria, ils sont pauvres koleka biso. Na un prophète prophétique à l'obango kaka à tournango. Siko mais yo zali repo tournango tisiko nyoka na wazana ngomba. Yango wana siko na lobi ke ba montagne wana tozo beta de to avancer siko. So qui toi place nyoka wana à te tourner. Mon observation. Maintenant na botama azaki aveugle. Maman comment ko lela lobi mwana nangaza aveugle ba kenda ba checker ngala ba machine. Pour titre dans les pétage de moyen studio Manzembo par rapport à l'album na état qui est tombé au secours de mettre au côté à faire la musique état qui est musicien pour yembaka album il y a prophète de l'île si mon est-ce qu'il y a vous avez la carte il y a Nzembo na pétage. Si j'ai vu ça que c'est un mouvement bien. Denis laisse Azana Katia business. Azana Katia Makambo Bonzambe, Oubébilité, idole, idéologie. Pour Biloko et Senga Ozana idéologie. Musique et Senga Ozana idéologie s'imposer. Et puis Ozana image. Ozana image. Il y a Oeban. Il y a ça Eban déjà. Il y a Eban déjà. Ce que pour qui est loco et au Bogana. Les journalistes n'ont pas la promotion au fil. Ils sont condamnés après, mais ils sont la boîte. Est-ce que ceux qui locaux ils ont un problème depuis le début? Hein? Pour bander en cicaté. Il y a bander en coach à photo depuis Kala. Ils ont bien connu à la télévision. Ils ont bien connu. Ceux qui voici le moment là. C'est non, dans le bien assez quand on est là. Moi mais mingi au monde a été voici l'homme. Au moins a été. Voilà. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu masope mafuta Toko kesi kana longo na nzambu oyo mabenga na makoni Fada. Thank you Fada, cher ami fidèle. Les ballons d'union sont toujours besoin Kalibako ya Kondabi sur la carte chaîne Abino. Il y a les Nazareth, il y a 4 émissions d'Abino. Table 5, ils ont présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Les Nazareth, je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Jires, on a ma caméra. Pourquoi pas équipe Mobimba. Il y a les Nazareth, il y a Pessimino, vraiment merci et belé. Le table 7, Nazana mort à prophète Nabiso, mort à prophète général. Prophète Ali, général Boye, bien déjà, on les cadres la émission Nabiso, les cadres la chaîne Nabiso. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission avec le prophète Ali. Avant d'abord présenter l'homme de Dieu, le prophète Ali, l'ancien à la régie, a fait vraiment cantique ou édifié Bananzam, le Salaba Nanzam, le sac comme on conduit la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Kongo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Kongo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac,
Nzambe Nzambe na Jacob ozali Nzamba Israël lelo tokomo yembo Nzamba Congo RDC Nokananga lelo tokomo yembo Nzamba Congo peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolian tabati, po bolingo kanga kiye lipongo, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutou. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. L'ancien a géré sur la caméra, à part caméra, peut-être l'homme de Dieu, le prophète Ali. Vous allez brancher aussi, ma maman, sujet et belé, tu rappelles message ou un même libiso, dans mon colo ya lelo, message au le prophète Ali, même sur mon colo ya lelo, tu yo capé par rapport. Il y a la guerre aux conjugués toujours entre Bassal et Nzambi. Le Kanizara a toujours été, tout continuer, toujours l'homme, toujours là, toujours l'homme, toujours mon accord du Christ, ils ont un problème. Aujourd'hui, on va essayer de parler avec le prophète Ali. Maman a tout passé Maloba. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Santé Nini. Très bien, par la grâce de Dieu, tout ça toujours dans ma bonne délit. C'est ça. Kimi Nzambeza. Amen. Shalom. Voilà, moi gentil par rapport à votre union sur Bazui. Grâce à Rolando en ce moment, moi gentil tant que prophète. Bien aimé, shalom, shalom, grande famille sainte de Dieu. Tant que prophète de Dieu, Toza Nakati ya la prière. Nzambe a memé la révélation prophétique pour Nambuka Congo spécial na Mokilipe. Au Kimie Kota na Mokili et au Senga ba sacrifice spirituel. Sacrifice spirituel, cela veut dire tous en Akatia montagne, tous qui n'aga chaque après 10 jours, tout qui est dans la montagne qu'on semble là, on a des requêtes différentes. Tout le monde qui a résultat est belé, te belé, zobika, démonstration à puissance en Zambé. On a aussi la famille qui a été victimée par Satan. La puissance des ténèbres pour les Zambia, la Kisinga qui est en Amérique, en Europe, en Asie, en place en Afrique, qui est mati sous makasi, banoko na katia ba loge, na katia ba frimaso ba illuminatis. C'est-à-dire le monde n'est tous aboyés, ils ont des camps. Ils ont quand ils Zambie na kaya Satan. Un second moni ba clash misusu, ils ont spirituel. Ils ont physique. Au moins, il y a Nani, il y a Russie, na Ukraine, ils ont spirituel. Au moins, il y a Covid, il y a Covid et Kota, ils ont spirituel. Au moins, il y a tout ça dans le Congo, dans l'Est, ils ont spirituel. Ce qui m'a dit, physiquement, ils ont physique, ils ont dans l'esprit. So komoni biso basali anzambe to komi na niveau to comprendre sute when Paul a lobby na Ephesians chapter 6 verset 12 a lobby nous do not tozo na lobby en anglais excusez-moi do not fight against the flesh and blood but against the principalities the powers and rulers of darkness and wicked spirit in the heavenly realms abi tozo bunda te bitumba na biso na bonyama na makila na nini na bozoto. Alors, Bibi Toumanabiso, ils sont dans les sphères des autorités, des puissances de l'ennemi, des puissances de la puissance de la malfaiteur, la puissance du diable. Bah, tu belé, bah, comprendre les versets.
version ezoloba derrière cette situation il y a un esprit. Derrière cette maladie, il y a un esprit. Derrière ce problème que tu as, il y a un esprit. So, esprit nyonso Jésus a kendai kobunda nango na montagne. Mais tant qu'on côté na montagne, il y a deux montagnes Jésus a bunda. Montagne à liboso na pe sa révélation ezaki o ba benga désert na ya 40 jours. Montagne a mi balé ezalaki montagne a kendaki na Calvary na Golgotha. Wana asukisaki liwa. So, chaque chrétien a deux combats. Et les deux combats là, il faut comprendre il y a deux montagnes. Amen. Le Seigneur nous a parlé que après 2 jours à côté de la montagne. Na banana molimo to côté de la montagne toujours semble là pour na batunion sur ma famille bazo pesa ba requête na bango. Bien aimé, je vous demande que au Kota, au Bima, la même chose. Comment entrer dans cette montagne, voilà. Comment rejoindre? Tu peux être au Kozana Poto, aux Amérique, aux Canada, la montagne sur le Kota, au Bengi numéro Nangai, au connecté, plus 243, 90, 40, 91, 590. Et ça requête, il y a yo, famille na yo. Makamonio sozo le kalavi na yo. Tant on sali requête wana. Avec un hôtel, sur l'hôtel, dans la montagne, dans l'Ancien Testament, babando qui est dans la montagne, baké ko sacrifier et pas en Zambie, ko loba ta Abraham yé mo ko fa qui dans la montagne, Moïse fa qui dans la montagne. Mais ce qu'on montagne toujours loba plus, et ça plus c'est pas physique toujours, mais spirituellement aussi. Il faut avoir quelque chose devant le Seigneur. C'est-à-dire, ils ont un hôtel spirituellement. Place comme combo il y a biloko nyonso so tungisa bino bochango na moto bozo sambela bochango na moto etumbami. Amen. To sala ki ba délivrance na Sud Afrique et ça les manifestations mo makasi bando ki bayaki na ba o ba sala ba nganga kisi bayaki na biloko na bango o ba singa na bango akindoki ba chango to tumbiango Satan zaki détruit totalement tous les œuvres du diable. Ce qu'on a battu mususu bazobela ba wi bate malade ndenge nini ba kobima na wana. Omona mutu azoyoka kaka biloko ezotambola na mutu na ye banyama bazotambola mutu na ye mususu ayoka banyama bazotambola na estoma na ye mususu azopike ba crise ba misusu na ba famille bazoyoka na te ba biloko nyonso wana eza des manifestations des sont des puissances du diable. So na ba église ebele ba invitaki nga ba sentiraki bango mokutu balobi non lorsque l'homme de Dieu est là il y a la présence. Ça va se sentir présent onction et aux alaki et bakisami et comics ko mutu azawana na otang na nekenda kutu au théâtre ba t'inviter ngaka ko ya ko église na koti kaka boitango na telemika na pesa batu shalom mbote esprit déjà mon libre mon santo ko il batu mbala moko komika ko banda ba protocole ko banda batu na simana na se ba comment crier ko bondela ba misusu ba comment prophétiser. Je remercie le Seigneur pour sa gloire. On a des manifestés et ça signe prophétique que Moussa Nzamba a côté na place. Le prophète est dans le building. Prophète Ali, Nzolando Nabukebi, Bochikoloba, Mamouya Montagne et tout, des jours à prière. Qu'est-ce qu'ils ont recommandé par Dieu pour les agistes qui ont moralité après des jours à Kotara Montagne? Qu'est-ce que je peux dire? Quand on a une émission sur Sali concernant le Congo, dans le lobby en Kenya, on a soit confité. Quand on a Kinyate, quand on a la guerre. Il y a des missions. On a bandit déjà la procédure, il y a Kota pour attaquer Nyokawana. Parce que moni autorité va comprendre ma camarade battre laisse approcher ils ont vraiment ce qui est révélé moni nzambe so a révélé l'eau et pas mutu a révélé l'eau mutu ana zana pouvoir il ne faut pas omikosa au moins mutu mususu a eu prophétie à mutu mususu au vision mutu mususu a sali yango ekomi ya ye bien aimé faut boyo kango bien ene aye bateke mutu ana nzambe apesi ilikaboana yende azana pouvoir dikolali et le quoi monia qui n'a rêve ou bien na vision. Non, ce qui est révélé qu'on a par rapport à qui? C'est lui qui a reçu la révélation. Révélation oh on a la péci. Et ça révélation qui est prophétique nous a déjà l'Afrique d'ici tant on a tout fait.
sais qu'il y a 12 heures du temps. Parce qu'il a témoigné en Okara de Nazareth. Je sais qu'il y a 12 heures du temps. Ce que moi je peux dire, c'est ceci. Makambo montagne wana isa makambo déjà dédié au Seigneur. Seigneur a le bel angamba le belé. Amando ko sala ngote parce que nazaki préoccupé. Au moins la vie nous avons pas eu besoin ko sala eloko tellement aux en soutien tout. Tellement aux en battuté au ba ko encourager au coacher lo biloko facilement. So komi ko sala nanu makambo na yo wel batu bazokufa. Tu peux prendre un marché moko par minute et puis na sengi na bateau ba yebinzam pour supporter support na yo ezaka financière te okoza la lobi non ngai na ngina tongela musala nzambe église ngai na ngina sala la musala nzambe na tongela na tsombela ta ba chaise na église na ngina tsombele ba tol na ngina sala ni na yebi ba prophète belé ba sala nzambe belé ba sala kango. Mais moi je ne fais pas parce que j'ai besoin de ça. Je fais parce que le Seigneur a besoin de ça, parce que nous sommes ensemble naïe a kitana présence naïe na kati mais ma présence naïe na kati ya bande ensemble. Amen. Pour mikolo ngana kindaka ba visiter nga. Kinaka ba visiter nga. Mais le Seigneur m'a déjà parlé qu'il faut bâtir ton naïe, il faut bâtir église naïe. Pourtant on bâtir ça ngate ça yé. Mais toutefois ngande na rozala berger par la grâce de Dieu. Mais les choses en est que pour au salabilo konyo swana et au senga ba support ba tumoko oyo zamba pièce pesa bango makabo apesa bango makoki kutu ba supporter yo yango na zo senga plus na balandeli na senga plus na basali nzambe na senga plus na ba oyo baza touché par le message que tant aux sala ba donation aux sala ba offrande aux sala ba nyonso ko bossa na te ko tonga ndako nzambe. Amen. O appel no sala yango. Non, wana nde appel na sali parce que na stika ko sala ngonante. Je crois que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que Nzamba s'appelle au cœur que na bâtir église, na établir. Parce que il y a un vent qui passe. Le peuple wana ezole ka na kati ba église mikolo yo. Eza mo peuple moko boye. Ezomema batu ndimi la destruction. En soki bokebite bozana ba païen plus na kati ba église que ba chrétien. Andeng tozo kendel. Parce que majorité à batu bazana ba église mikolo o bazo kambape. Majorité na bango bazali te bakambi nzambe baza bakambi amener agence du diable et ça seulement Mickey basé à Kopona na kata église moko na lo baba église différent ti tala na ba église oyebi ke église et le côté ya bongo kozala bazali. Le prophète Tibidjo Chassi à Lobango, le pasteur Christ Oyakilo Massa Lobango, Benihim Massa Lobango, Illuminatis, Take Eye, Plasaki, Salaki, réunion dans le monde du ténèbre, qui va placer Batna Bango Nyoso, Nakati a position le plus haut dans tous les domaines de la vie. C'est Nakati Hospital Basali, cause un docteur Oyobaza bien organisé pour nous détruire Batu. Nakati hôpital. Kovi utwa. Koza nani basali nzambe pona ko arracher ba itwala batu. Omona oya azon dimela Yesu. Mais azon dimela na prophète mususu moko boye na ki traduction na ye azo sangisa makambo soko moni bien. Makambo na za clarté ba sangisa ka Yesu te. Babi okio sangisa masanga ya kala na masanga sikati. Yesu aza masanga sika. Alléluia. Amen. So sangisi elokwana et aussi mbati. Et puis on partager bouteille morote. Au cantine morote. Amen. Ça veut dire des révélations. Et ça que l'obanini bato belé bazana kati ya kubunga. Et ne peut pas zongela. Il y a des prophètes prophétiques. Tala. Il faut comprendre. Il y a un prophète
et un prophète prophétique. Par là, parlons d'abord au niveau de un prophète et prophète prophétique. Par là, tu voulais faire à la mission quoi. Un prophète prophétique, c'est un prophète destiné. Destiné par Dieu, il y a qu'à gouverner, c'est-à-dire qu'à gouverner le monde. Les destinés. Mais un prophète, c'est un appel. Les appels, nous avons bengi aya na communauté na lobaka jour na ba dimension ba prophète. Aya na mokili, aya ko prophétiser na église na nini. Mais un prophète prophétique, ce n'est pas seulement pour l'église. Il n'est pas là seulement pour l'église. Il est là pour le monde. Sur la Bible, au monde, le prophète prophétique, il est Moïse. Moïse est un prophète prophétique. Azaï est un prophète pour Israël. Azaï est un prophète pour toutes les nations. Moïse. Oui. Ah. Parce qu'il y a un qui prophétisé contre les Égyptiens. Il y a un qui prophétisé contre tous les pays, les Cananéens. Après qu'on prophétise tout que qu'on déclare malédiction et bénédiction. Et personne a qu'on reverse. Ah. Et bon, il y a une histoire avec le prophète prophétique. Nani? La Bible. Non, prophète prophétique, il y a Moïse. Il y a Élie. On va kangi mbula. C'est quoi tu me sous sur la prophète prophétique. So bon honoré. Ndenge nzamba ozo pesa ye. Ikab. Aoki ko sala mbula Congo o ezoneta te ya bomengo eneta eneta yosko na ranjwa nos a parmi ba son la lobby langage ya boy c'est que fait nazani yoso miyoki ovandi na ngai biloko tango na marché est nazo machango na marché na omikumisa peti nazolo bango ke nazali parmi ba prophète prophétique c'est dit ba destiné c'est bateau tant que tu es na ba temps ya suka tu es parce que tu es bi makambo to sala tu as quatre mission tu es que pour établir l'église après tu bando sala polémique té tu es pour to lungisa makambo nzambe et comment na nzela parce que ermoko omona biso to sala ba semblant neti to bongiselo té c'est parce que makoki ezate Satan sali tout que ma coquille est bloqué pour nani ayebi ke ba oyo bazande moko na ba oti Satan sali tout a bloqué avec ba oyo bazande moko na oti mais surtout talibien dans l'histoire ba profession nos obeta l'homme de Dieu ana Congo ko tala pe ba o ba na ba ranger na bi moko c'était so tami bani tout le monde nani OK on a koloba ko prophète prophétique eza eloko ya facilité na Congo na ko ponana noté parce que bazate parce que ceux qui prophète prophétique azali na minute bolonga ozala na guerre na est mais na ebisio déjà na mi commissaire et koza beblo msusu faut na expliquer yo na profondeur pour comprendre koza makambo o salami na Nigeria un prophète prophétique à lobby et mboka tourna économie so tali Nigeria ils sont pauvres ko les abus mais un prophète prophétique à loba ngoka à tourna mais yo zali repotona otisco nyoka na wazana ngomba yango wana siko na lobby ke ba montagne wana tozo beta de to avancer siko toi place nyoka wana à tout tourner tant qu'un prophète de Dieu l'homme de Dieu toujours les missions la bicho l'homme de Dieu to meka d'abord font la paix moi par rapport à l'actualité où je suis passé dans le corps du Christ. Aujourd'hui, affaire il y a pasteur Mukuna, na voici l'homme. Au pasteur Mukuna à Saliba propos le pasteur voici l'homme. Azaï sur pasteur légal il y a ACKT. Et tant que prophète général, quand tu vois ces genres de problèmes, les secours le d'abord on a mis tout il faut que un conflit dans le corps du Christ. Pour ils allaient déjà dans l'acte des apôtres.
Acte des apôtres. Paul, Apollos, Pierre. Baunyo Sowana, Kosaï Bama conflit, Bandimi, Baolo Bangaza, Apollos, Homme Sous, ouais, Pierre, Osaki Rocher. Amen. Mais côté na. Et ça n'est pas côté na côté, ma cambozo salema na côté asekana voici là. Si je me trompe. Mukuna. Et là on a Kolobawana. Ce que le Seigneur m'a révélé, c'est le combat entre les ténèbres et la lumière. Pourquoi je dis que ça? Ngala nazalaka mutu mo nazora parti. C'est un peu difficile qu'on soit parti. Ngala observaka. C'est l'observe et j'entends ce que l'esprit me parle concernant mon observation. Maintenant on a botama azaki aveugle. Maman comment qu'on la lobby moi na ngaza aveugle bakenda ba checker ngana ba machine ba checker kuna ba caméra sur ba scan ba checker ba ko mona ke nazala misu même misu funga makiti nde ba ko beta ba raser ba fungola siko na tuna kanzambe pe na tuna mera eza koloba nini nde balobi yo kaka na matoi te oyo kaka nde na misu oyo nzambe alakisi yo na misu na yo eza connecté na l'esprit nde yango oyo na balimboli pa basage to basala ya nzambe non basala ya nzambe mpe balobi mpe na mama na biso ayebisanga wana. Ok, voilà, continue. Et là, on a dit sur le point observation. La Bible dit nzete et kobota kaka bambuma o ke nzengeli na nzete wa. So il y a l'observation dans l'esprit. Comme l'église est divisée en deux. Bon esprit. L'église est divisée en deux. Un camp c'est pour le diable et un camp c'est pour Dieu. Et mingi bomoni batu bazana kati ya autorité na kati ya l'église ba osala nzambe soute. Amo osala la ba sentiment na bango. Bakamba mukuna na voisilo. Ils allaient vraiment makamomo très sensitif. Et ce qu'on paye attention, c'est que âme belle va s'apprendre. Par là, je veux dire quoi? Ça veut dire âme belle, balandande ba pasteur balanda nzambete. Nakate mabani na olo baka ba côté ya bangote belle balandande biso ba pasteur balanda nzambete. Place dans Bazali Bazate, Bango va Hollande neti Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Sur Tali 1 Samuel chapitre 1, Otangi chapitre 3 plutôt. 1 Samuel chapitre 3, et Tangi from verset 1. La Bible dit que Samuel Azaya Olala. Un temps Azaya Olala, a aucune voix mon gongo bengi. Un temps où bengi ya kanisa ki Zagi nani. Papa na ya molimo. Zoka papa na ya molimo bana na ye ba yaka mbongwa ya dimi ya nini ba ke osala ngo kindumba. Zoka papa molimo azana makokili susu te akomona ba vision. Azana makokili susu te akoyoke pa na nzambe. Ponda za wana déjà nzambe azana komba na papa molimo. Moko il faut comprendre que ce que mon papa molimo a comment utiliser les puissances physiques azali susu na nzambe te. Amen. So, et là, comment ça parce que l'église est ngande fondeur, ngande nini, bato comme ça ngoneti et community what you call di gablo. Mais l'église a tous à fonder. Mais ce qui l'esprit a ça des parties na yo, pour ça ngoneti di gabloté. Oui, au cause na moi babenga moi par na yo. Et moi parti na yo qu'est un leader. Mais jamais au kosala nini au droit na kande ozaye kozwa avant. Ce que j'ai aimé de Élie, le prêtre Élie, et là on a sepela ginango, et là on a sepela nango na prêtre Élie,
ezalaki que akokaki kopesa mwana na ye kiti pe ayoka mwana na ye makambo nzambe azolobela pas à reconnaître que nzambe azolobela yesu te. Combien de pasteurs en Congo au prophète en Congo bako vanda penza ndimi avandi alobi no nzambe azolobela nga yesu bazali banani parce que nga depuis na yebi Congo na mona pasteur moko te au prophète moko te o azalaka lelo aloba hein to bandata biso ba général ta biso ba colonel aloba ke non mikolo moyen te nzamba olobela ngati c'est clair yena nzambi omoni mais l'homme de Dieu eloko asalaki azukiti apesi mwana na ya molimo mwana na ya molimo azaki membre famille na ete azaki mwana ana o akokaki kobota te aboti apesi li pa nzambe azaki mwana na ya molimo mais azaki membre famille te et comme église comme opesema na famille soki oza papa na ngai il faut tikela ngai église comme royauté mais ça royauté on banda kala non wana ezaki royauté ya royaume te banda kala tant to binga Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob non wana ezaki église te wana ezaki ba kombo na oloba église mais les églises banda non église wana ezaki tokoloba nini Israël yo zoloba Israël nde église ancien testament ata na Israël kozaki les tribus de 12 tribus mutuna mutazaki na ba roi babando ko bimisa ba roi na chaque tribu roi azalaki ezaki teke soki boza ba ju o soki boza ba Benjamin tribu ya Benjamin fuka bino bo bima ba roi ezaki er moko banda ko changer. Mais toutefois, les royautés, il y a roi Juda. Parce que Jésus a dit le lion de la tribu de Juda. Mais le roi Missous Babima. Mais la révélation du Nouveau Testament, il y a un seul roi de rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça, roi dans l'église. Roi, après le roi des rois, il est au-dessus de nous. Nous tous nous sommes des rois. Par le sang de Jésus. Mais et là, comme on a remarqué, et comme il est un successeur, Makamba Mukunana, voici l'homme. Au moins, il y a banda qui t'a 12 ans. Qui a un métier qui est minime, on peut t'en basaï balamike. C'est quoi les qui est master. Et ceux qui n'attendent pas bien, on a côté la moutute, mais là, on a Nathalie, Moussou soit à dévier, Moussou soit à l'anzela, mais ce qu'on vas-y, na devient na zanzela. Omoni natala ba matea pe na vanda na yoki batu pe na yoki sumoni mato il faut yoka mato mi balé pe o tsenyi nzambe directif. OK, avec mukuna na linga kani. Mais il faut qu'il se repentir. Sérieusement. Nga linga kutu tala, nga linga kutu polémique. Polémique. Na ibi avana bandana. L'église na bandana. Na sina le kawa na mena kotati. Mena koye biso ya na église mo mama na église. Mais loko nga na sepela na ye. Courageux. 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 Oyi pona ni makambo mususu aleka. Batu mususu ba passer mususu. Be batika Bible. Mais loko nga na oboya. Nde ko couvrir nde na oboya na ba pasteur ebele. Osali mabe mais ozo couvrir yango na nini na lokuta. So osali mabe ndima ka osali mabe. Faut nino couvrir na lokuta. Wana za signe nini? OK, voici l'homme. Voici l'homme. Dans suivant qui quand je oui, cause moi mutaza parfait. Mais hier pensa soko tali atana mboka. Yo ka pensa ba rumeur belé parti concerné lui. Non. Pas sur le temps. So moni ba mire yoka. Azana la ba secret. Azana la makambo pe abombi. Mais contact na ye. Contact na na olobande contact na ye. Ndengi ya kotelemela etant que musali anzam. Ça vraiment bien. Et avec ils ont mabé mais parce que les a bien. Oui, toko lo bateke avec yaza mabé parce qu'il y a yezo panzana te. Dans le bandé, hein?
c'est le temps de se repentir. Se repentir basali nzambe soki omoni osali mabe se repentir kwa bato misusu basala bamabe na bandako ya libala bamisusu basala mabe na kati ya bafoye na bango bamisusu basala mabe na kati ya bavi na bango passé bamisusu basala mabe na banini na baeglise na bango basala bamabe ebele mais à cause de jamais ata un jour atelemi alobi no nga asalaki mabe boye publiquement elle a dit non ata soki namona pasteur moko azalaki né de nouveauté. Mais à ton église, à ça l'église. Ayebi nzambete, ye ayega l'inspiration que à ça l'église, à ça la moi business nae. À ça la pe église téléma comme Gaïa. Église comme na bandi tala bana molimo ya te yaka côté exact que yebi nzambe. Ate yaka na ye que la église ye wana kosokola ba nini ba messa ba nini ba kiti évangélisation tout. Mais le jour là, il faut se repentir. Les amis peuvent être touchants. Tu vas comme moi. Aux alliés qui naissent de nouveautés, habiter. Dans la beauté de la famille chrétienne. Dans le kuna. Son la yeba ika ke non. Dès la zamwa la soda, n'a pas la zanade. Dans la droit aussi mamunduki. Zo ezala ngo bongote. Na kati ya bonzambe, okoza mwana pasteur. Mais on a le droit de Lola. Il faut au bon wana. Il faut se repentir, au recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès au côté Lola. Mais vous avez un passeport, mais on a un passeport à papa. Dès le salami. Aïko se repentir tant que au côté qui a la serre, le Christ, le protocole, le nina mando changer. La base ya batu, ya ba foyer ndé ya ngwana isale nini. Et bêtier retour. Retour on est bêtier. Dès au sani. Ayo se repentir. Ayo se nde bomona ngabwe. Bino bosogo so bomwana ngate. Ngana za kana ngai na za yo tsala loye mais sikoyo na zi décision. Machine mutabatisa kabino. Muta atangisi lo banzambe mais yemo wa ebinzambe. Yemo wa ebinzambe. Bon surtout ça ba façon moko ba pasteur batanga ka Bible akenda église. Basalaka tout mais yemoko sotali caractère à pasteur on a koki ozwa nini kit abambi mwasi naye abambi azumbeli angia chuba mwasi naye kanda moko mystique na satan kuto azokam un homme de Dieu akosala eloko kokoma tout na ba niveau akotela batu ba poison. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Oyebi makila wana tango etangaka. Tango gangaka. Bino bolobi que son âme reste en paix. Est-ce que Abel ce qui a si asangisi makila Abel na ya Jésus na kati e ki obomi. Oyebi oza su mabelende ko gangati. Ouais, ça fait dans l'eau là, il faut y ganga. Dans l'eau là, il faut on se repentir place. Mais l'homme de Dieu, Sikoyo, Tomoni Awapi, Baraka Mugisho, alobi qui est non, le pasteur Vassilom, Aza Nyongonae, Tomoni, prophète de Nilesi, alobi qui est faux, Api pasteur Baraka Gobi qui est non, il s'est sorti dans la prophète de Nilesi, il faut habiter. Pourquoi vous avez besoin de cette carte qui n'est pas bien nos serviteurs? Qu'est-ce qui se passe d'abord pour la bourrité? Mon Baraka Mugisho, les gars, dit non. En fait, des nilés sur le côté de là, n'a qu'au bétail. Toutefois, quand on a mususu na zoka prophète de nilés na zoka sérieux, bah mususu na zoka ngo sérieux. Mais toutefois, à la raison. Il y a l'obéissance à l'olukuta, makamba ya nyongo. Les aka ko mutu alinga baby sa image ya mutu. Ah, nyongo na combien? Ya nini? Azo ngo kan. Pe côté voici l'homme. Azana pe na clarité ti. Na makambo ebele. Voici l'homme. Ya, omoni roza na o mutu abie. Ma hypocrisie. Obatama. Po yebike Ikemba, les autres là. C'est une punition, les autres là. Et là, on a comprendre le côté voici l'homme. Ama comme bébé à Roloba, la nation.
amakambo ebele akoteya amakambo me se limitaka base sur l'environnement okozala na eloko moko boye olinga oloba awa mais tellement omoni miso ya bato oyo nzambe apesaki oloba tellement omoni miso ya bato moye oloba nde bavoisi lo ala liloba ya koyebisa mpe nation ya koyebisa mpe nzambe koyebisa mpe makambo ya nzambe mais problème na ye ezali qu'elle est limitée par mukuna elle est limitée par baprophète oyo basala nzambe par église ye communauté na ye moko aza limité mais soki tozwa ye kaka boye tolobi non loba eloko nyonso kolinga oloba ta contre église na yo mais omona babombe ekobima mwana masasi moko ebima place wana bakoluka baboma ye so côté na côté kuna c'est ça ce que j'ai vu mais est-ce que par rapport à Baraka dans le but que ça coûte na pasteur Denis Lessi babunda na bango parce que balingi babunda na bonzoto balongwa na katia mulimo babunda physiquement et la Bible interdit c'est lorsque ton ennemi a faim tu lui donnes à manger lorsque il veut boire quelque chose au PC maï ce qui a le bien ko baluka et comment moto likola mutuna ye et puis le bi so moninga betio koto kozongisa te mibeko nini bango ba utiliser bala kisanga verset nini o ba utiliser Ancien Testament. Excusez. Ok, voilà l'homme de Dieu tu comment on appelle lancement il y a album il y a prophète Denis les spectacles. Oh yangwana château Kolo ah prophétage Mopesa Balitori. Oh tele mamukeli tuzayoka oyoka te omatokita na kati église na politique na mama na bino na break the deck na TikTok mama nanga Mikolo ngabo. Oh, spectacle. Dodo si yangwana. Yangwana. Mutu. Moi, t'es dans la makolo. Et dans la makolo. Et dans la makolo. Donc, ouais. Parce que c'est mutu pédé. Mais Pété, ça dit que la minute où on a émission les obima. Ba copier émission. Baba na pété nanda ko ata place au bandi ata na biso ba trois copains te ba moinga pété mais tu ma bomate cassé peut-être ka Mikolo gabo so bandi nonga na biso tsega o bandi tuba nzembo ekobetama na église ekobetama na stade ekobetama na bar ekobetama na présidence ekobetama na babis ekobetama partout surtout danse oui nzambe kaka concert ya nzambe afro pétage po titre nango eza pétage tomoni na studio oyemba nzembo par rapport à album na etaki osiko tobeta sikoyo tokoti affaire ya musique etaki ya musicien oyo oyembaka album ya prophète Denis Lessi omoni yango ndeni est ce que ya bonzambe na kati ya nzembo wana pétage. Ok, kopase na temps wana mpe oso na kopesa mbote pa mama Tiffany nzamba pambolo na ba support na yo vraiment so kopase na ba chaîne boye ezalaki bato ebele oyo baidaki nga parmi eux mama Tiffany na biso nzambe apambola o makasi abakisela o a tourner tout au cours ya courant d'eau amen
Right. Mutuna mutu azana guna na ndenge ya musique. Et tant que musicien, à part musicien chrétien. Tant que musicien mutuna mutu azana guna musique. Moi mutu musu alingana kwa itu. Mutu alingana na sa bruva. Tu afropop, mutu R&B, mutu on prend mutu rumba. Ba jazz, bazali, ba classique, bazali. Nga ko betelo banzembo nyonso a monde entier mais ozaka moko boyo mi ballet mi satu o kotika nango. Concernant Denis Lessi, j'ai vu ça que c'est un mouvement bien. Denis Lessi a un business, a un makambo bonzambe te ou bien venite. Ils ont affaire en bon. Et on a toujours invité Denis Lessi dans le plateau. Il faut que moi. Tu es là, bien fait. C'est ce que j'ai invité dans Ophélie. Ophélie. Ok. Et ça, c'est un problème. Mais dans la holo bandinga na inandinga na yebeli. Siko na ndenge yebeli album na yozo mona ndenge nini. Parce que album mezo makala ndenge. Non, l'album est pété à l'angle frappe. Déjà, assez à Sali Combo. Ça, Sali Combo, et puis à une inspiration. Déjà, ça monte à idole. Idéologie. Pour Biloko, il s'est aux une idéologie. La musique, il s'est aux une idéologie, c'est imposé. Et puis, aux une image. Aux une image. Il y a Oeban. Il y a ça, Oeban déjà. Il y a Oeban déjà. Ce que pour qui est loco, et voilà, les journalistes ça la promotion au Félix. Voilà, l'homme de Dieu. Merci de vous répondre. L'homme de Dieu, l'émission les cas qui avant aussi ça, avant de chiter dans ligne vraiment l'émission les cas qui les gens aux zones à tout bien si j'ai montré très capital. Ouais. Italie, maramotali mariage. À tout n'est que question moi la soukarana. Les bêtes se rappellent la question. Oui. On s'est rappelé. Donc, tu es marié aux Iraniens pour nos balles. Après, la zone est lieu avant de parler. On a un qui boya jour au Tchemacamonio, c'est le banda. Quand Macamo est un mariage, on a une spéciale émission. Tu vends des pesa. Non, non, qui m'a dit pour ceux qui n'ont kimi yango. Prophète général, Yokanan. Un vrai homme de Dieu, c'est un homme d'image. Comprenez? Hein? Un vrai homme de Dieu, c'est un homme d'image. Amen. Que Dieu bénisse. Ok, voilà l'homme de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission mot de la fête Kozanini par rapport à ma mission sur Autosoli. Conseil nous copie s'appelle Vassilom né à Orlando en ce moment. Des pays à l'objet qui est à Rolon, à CKT, à CKZanda, nous avons toujours papa naï. Ok. Conseil nous copie c'est Landan Zambe Kolanda. Landan Zambe, bien aimé, que Dieu bénisse, que le Seigneur bénisse, shalom encore. Conseil n'a pas ça, voici l'homme. Et j'allais que mon bien-aimé collègue, Landan Zambe Kolanda, église, Kolanda, what you call, yo Moïse. Moïse c'est un terre Kolanda Moïse, na terre de départure na Moïse. So, ce qui Moïse t'a naé, Moïse a koufi. Il faut Joshua ozwa tana yope ozwa bana nzambe okotisa bango. Et là on nini kozanga ke osala nzambe a tio déjà ngolu likolo na yo. Kaka na minute okosala église. Kaka na minute nzambe asali yo ke yebana. Amen. Et ça conseil gratuit parce que on a sali na conseil on a pesi et ça conseil ba bengango conseil et sagesse ya nzambe parce que nzambe olobaka na opposition. So nzambe zo benga wa ermo ko créer brutalité. Et là, comme Mounsoussi Asuka et Zali, que bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Bolanda toujours les Nazareth. Nakoya na ba topic moko, ba sujet moko très yamakas profondeur. Wana ko beta monde entier, c'est de na Rolanda mutuna ndako nae. Et vous allez ba zondo, to vous appelez na ba direct au pesa parce que montagne de nazo matabo e mikolo na oya mabe, na o sentir atasiko, na o sentir onction et zamakas. Et calamité aux acabes de démonstration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Prophète Ali, nous tournons sur ça. Tout le monde, voici l'homme qui sait à Maputa, celle-ci tenue à Maputa.
La carte de photo n'a pas commis l'église ACK. Il y a d'autres pasteurs condamnés. Pourquoi l'église ACK? Pourquoi pas en dehors? Il faut que ça aille concerné père spirituel. Est-ce que vraiment c'est public? Ok, il y a chaque photo ya pasteur na père spirituel na ou bien ya moko. Ok, so il natal na sina comment l'église wana côté kuna na mona voici l'homme. Tant on a ça la promotion. Mais tant natali na moni bangon tout, ça style na bango que a che photo na ye a commis voici l'homme nin ouais l'église ya mukuna. Hein, c'est des fondateurs, ils a mukuna père spirituel. Toutefois, il faut comprendre à part ce cas. Non, condamné après, mais locaux na boîte. Est-ce que ceux locaux ils ont eu problème depuis le début? Hein? Pour bander en cicaté. Il y a bandé en coachaba photo depuis Kala. Ils ont bien connu à la télévision. Ils ont bien connu. Ceux qui voici le moment ni c'est non, dans le bien c'est comme ni mais mingi au moins te voici l'homme au moins été voilà so na lo ba ke boye asibasi ba créer ba image na bango basi ba créer ba image na bango le problème est que cause conflit à des lions la gati ya zambo le conflit wana ba animal de ba ko souffrir c'est dit au moni matiti ko souffrir c'est na lo ba la bongo parce que na yebi na mekaka ba poids. Si on a mis qui va point à bango, il y a question qui moko bendan. Ok. Voilà, numéro de téléphone is plus 243 90 40 91 590 plus 243 90 40 91 590. Bien aimé au benga pour na prière spéciale parce que onction des hommes yo pose à toucher. Pose à toucher la situation là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Marie Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoa. Je dis un grand merci à la génération Zaki Nassime à la caméra. Pourquoi pas à mon boss Willy Kanda. Et pourquoi pas à Gabriel Wembe depuis France. Pourquoi pas à famille Mobimba, famille Wembe, et après toujours merci et belé, on est toujours dans le Banasuka émission, Bafwa, Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine, bye bye. Congo longola loboko na litama, bangusa mai na miso, tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Nonga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso maswaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolian tabati, po bolingo kanga kiye lipongo, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Apôtre
Maître Léopold Mouto. Nzambe ya baroi. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Maméri Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo. Lelo oabuze biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo bakota na kati. Pour mon pépa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Bajika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-José Afoka. Lelo Kongo ezwi mokondi. Oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini? Pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta. Tengo pakolaki bakonzi mafuta. Tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50. Nano asali 50. Atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kanguta. Congo eza Mwambi Wanzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani. Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika Union Africa yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo. Mwambi Tambuluko. Tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba. Israël Lamani. Le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. En nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai
abongwani pete po awangata